Spécialiste ba oncologue na oncologie ba koki ko sala examen ba bengaka biopsie donc à travers yango nde ba koyeba type ya cancer ni nyom tazana ngo mais ba ko pesa pena traiter soin nango te parce que révélation wana eza bo un peu caché moi na évité moi ba tu kepe ba zana connaissance wana c'est ça donc so comme dia Ochronos mutu a koki lisusu kopakola crème éclaircissante parce que ekolongwa te nyonso akosala e bandakaka ko créer lango lisusu ba métastase au moins les alaki awa ekomi awa ti etamboli nzoto mobimba Ochronos eza eloko yo eza artificiel o ebimi likolo ya épiderme Ozolanda au moins bablo ya mwindu ba couche moi mwindu bimi likolo eza likolo épiderme mais neza likolo bongo na derme pe azali le fait que ça peut prolifération eza ko tambola à travers ndena obi ba métastase ba mouvement là donc solution au pakola yango eloko ezaliti aka mutako comprendre que naza na cancer ya Ochronos c'est ça donc mutu déjà oyo nyonso apakola mafuta oyo échanger ton ya couleur na ye ton ya loposo na ye ayeba déjà que mafuta wana ezala mwa ba substance oyo et ezo telesamo muke les jours oyo ye moko komitala awa na ba coin et qui a sentir que babilo mo bezala raté komi ayeba déjà que à quotidien hyperpigmentation est-ce que écoute au salima que mutalongo na tampo mais tampo ezongi un moment te azati sérieux azati awa sogolo soki ozui traitement awa yozonga te atozungi pembe yozonga te. Vous êtes sur Yo News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Et voilà, ça commence bien pour aujourd'hui. Ça commence avec beaucoup de motivation. Maso na biso to bengi à l'Oposo, masolo à l'Oposo. Oezwami en akata ville province à Kinshasa. Messieurs dames, comprenez que l'Oposo jiba koko swebele surtout dans ville province à Kinshasa partout na bakwanion surtout zo mona commerce que ba maman ba yaya bilenge basi pe mibali ba zulila na problème auto bengi l'Oposo. Tellement de gens bazoya na ba mafuta de part et d'autre bazoteke la biso bazopesa yango na terrain na zando tozo surtout tozo landa pe ya moins cher et ba retomber nango ezozala vraiment bien té et surtout pour na ba santé na biso oyo to zwami na kati ya l'Oposo motivé aujourd'hui avec la grande équipe de voir un docteur. Les lotos se retrouver la cata jardin dedans et parler avec lui, essayer un peu de partager, voir comment est-ce que et Salisamaka, il s'en nini. Donc il est là avec nous, il s'appelle Docteur Abraham de Jésus depuis Kinshasa. Déjà de son arrivée à Kinshasa parce qu'il y a outil Angola. À Kindagi peut couper ça traitement kuna et de son retour donc on a voulu essayer un peu de voir avec lui tout meka tout naïba mituna we tout na makarabanda kutozanga rabiano et les lois meka ko répondre biso pour tout ça là ba toujours ba précaution mususu parce que y en a ba ndeko mususu ba belina l'Oposo te ba zui non problème na l'Oposo te juste pour ba meka un peu kozala comme mi batela déjà na matea oyo docteur Abraham de Jésus lilo a comme ko pesa biso ba détail sur yango. J'espère que de partout vous êtes vous allez vraiment intéressé na lisolo to robeta lilo na makambo o etali l'Oposo. Donc je vous dis un grand merci déjà de partout où vous êtes. Essayez de partager, essayez de liker, commenter. J'espère que nyonso izala bien. Si nous parlons le même langage avec l'équipe technique, merci d'être là avec moi Enoch. On peut prendre le docteur déjà pour te me camper ko Panzanteke. Docteur. Oui. Bonjour. Bonjour. Kimezali? Oui, très bien. Bon retour à Kinshasa. Merci beaucoup. Boni Angola. Oui, Angola ça va, Luanda ça va. Et l'équipe malade mingi kuna? Oui, très bien. Jardin des deux côtés kuna ça va? Ça va vraiment. Pas de bazo soit quand même kimia. Oui, Kimezali lobigo toujours. Ouais. OK, docteur Abraham de Jésus. Oui. Abraham de Jésus hein. Pour Abraham de Jésus.
Bon, Abraham de Jésus eza kombo yo nazwa na révélation. OK. Oui, après avoir kokota na mama Nzambe, ouais, Nzambe a inspiré kinga ba mambo ezo salama lelo, ba guérison oyo toza komona. Ouais, na epsainga que je suis Abraham de Jésus. Voilà. Donc kombo moko il faut garder toujours foi. Na eloko zone maté que et au salama, mais il faut en foi. OK. Jésus ezali résurrection parce que personne verra le Père sur l'équipe à moi la tête. Donc encore seconde grâce, donc c'est ça. Ouais, de Jésus Abraham, donc faut dans la rondima la lobby comme résurrection. Il y a peu importe maladie ni aux alango problème aux alango. C'est ça. Donc voilà, Abraham de Jésus, ils ont comme ils ont révélé et né au lati combo parce que combo ils ont bon moyen moto mobimba. Ils ont accompagné eux. Mais ça va quand même, il y a l'évolution côté Marambete le posopé nanzela combo puis révélation nous se pas tata Nzambe. Oui, ba révélation nous son azwa, ils ont toujours que c'est réalisé. Ouais, donc nous so père à la kissa, ils ont comme on a la bisala. Donc, ça biso déjà facilement to quoi nayo parce que nous sommes ça là ils a révélé. C'est ça. Nous sommes ça là ils a révélé. Ngamoro na kokokati. Ngamoro na kokokati. Nous sommes ça là ils a révélé. Mais ils ont un pouvoir moro boye oyo et ça là qui est transformation et mon na ba o ba tu mona kawana. Ouais, donc ils a ba blomo signaturel. OK. Ils a blomo voilà. Ouais, même Ngamoro non. Ozoé ba pété. Voilà, docteur Abraham de Jésus déjà surtout ya o pour na masola loposo. Bande ko lelo e belé bazana pour na loposo. Bazobit na ba question belé ba monsieur susu ba baby, ba monsieur ba baby na noté, mais to me karape to solo la muke ko sunga bato ba ba baby te pour bazwa ba précaution ba iba nenyo ko ça pour ba bébate. Il y a un moment tout na question monsieur je mis tout na bananda pour tout il n'est pas il y a docteur Abraham de Jésus. Pour commencer déjà premièrement na ye ba moi muki le poso ezanini. Bon le poso la portugais to ba que est un meilleur organe du corps humano, donc ça organe ya munene ezali na nzoto ya mutu eza composé eza ba épiderme, derme, hypoderme na C, c'est ça. Ya monde et formera le poso ya mutu. C'est ça. Donc ceux qui ont problème nzoto mobimba pe ekoki kobeba. OK. Parce que nzoto ya mutu eloko ebombi yango eza le poso. Okoki koza problème moko awa eza pe possible ceux qui soigner yango te et comme appelle na nzoto mobimba. OK. C'est ça. Voilà, il y a un bonito bengi le poso. Ouais. Bongo hyperpigmentation, isa nini? Bon, hyperpigmentation toloba on peut n'importe que est un phénomène de désenvolvement tout exagéré d'accord na peur. Donc na lingala la koloba eza phénomène moko ya développement exagéré ya couleur na le poso. OK. Oui, à travers ba cellule mo ezaka na le poso ya mutu moko ba bengaka yango mélanocyte. Tozaka na kératinocyte ye azalaka responsable ya protéine moko la kombo ya kératine. À travers protéine wana esalaka suki ya mutu ekola manzaka ezala bien. Sur mélanocyte yaza responsable pona pigment mo ba bengaka na kombo ya mélanine. OK. Ouais, mélanocyte soit comme kobota mélanine, c'est ça la forme moko normale. Mutu aza na problème ya hyperpigmentation te, mais ceux qui commis exagéré wana nde mutu aza hyperpigmentation eza tache ya noir oyo batu bakomona eyaka liboso. OK. Komona moi tache moko ebandi yo. Ouais, hyperpigmentation eza alerte, eza da ko alerter yo keba. Eza ndeti mutu azo toka mai na cantine hein. Fungola ki pompe. Mais ezokota na bidon pas au moni bidon etondi première goutte et kiti. Donc il y a l'action de que faut kanga robinet pour être bidon etondi. OK. Ndenge moko. Donc tant au moins des tâches wana et biso de que aux ana hyperpigmentation. Soki o kangi robinet te même biso sika tozawa mai et koki ko tonda kititi na C et BBC et salipe o elingi ndenge moko.
tango okomi deya na hyperpigmentation okoki lisusu kozwa baproduit oyo comme bahydroquinone ou bien baproduit eza na basubstance éclaircissante oyo etelisaka okoki lisusu kosalela na côté oyo eza na hyperpigmentation te eza neti ozobakisa mai na bidon oyo etondi déjà donc ça dit que bapigment eza deya ya kotonda mais ozo continuer lisusu kobakisa basubstance oyo ezali na bapigment ebele oyo ekoki kobotisa lisusu bamélanine ebele place wana bapigment ekobota lisusu exagéré eboti lisusu après ekokokoma na étape oyo babengaka ochronose ochronose nde na terme mosusu nde bazolobaki eza batampon mais liboso ebandaka batampon te ebandaka hyperpigmentation moi nanu eloko mo boye ebandi tika so tika te luka spécialiste mo aza pene na yo aorienté oyo babiloko eza spécifique oyo ekoki koneutralize koréduire mpe koefase yango ntango sikoyo ekomaka ochronose wana sikoyo nde ekomi cancer wana ebebi ochronose eza mpe cancer tobengango cancer parce que na oncologie nyonso oyo ekreaka bamétastase eza bamouvement donc ça dit que eloko ezalaki awa elongwa awa ekomi awa elongwa ekomi awa donc wana nde babengango bamétastase donc esali prolifération wana nde ekomi cancer ntango ekomi déjà bongo place wana ezali na cosmétique moko te oyo eza efficace ekoki kolongola yango même si mutu peut-être soki na spécialiste oncologue na oncologie bakoki kosala examen oyo babengaka biopsie donc à travers yango nde bakoyeba type ya cancer nini mutu aza nango mais bakopesa mpena soin nango te parce que révélation wana eza bo un peu caché moi nayebi te moi bato moke mpe baza na connaissance wana c'est ça donc so ekomi deya ochronose mutu akoki lisusu kopakola crème éclaircissante te parce que ekolongwa te nyonso akosala ebanda kaka kocréer lango lisusu bamétastase omona ezalaki awa ekomi awa ekomi awa ekomi awa ekomi awa ti etamboli nzoto mobimba nde nalobaki mutu okozala na problème na likolo tellement que la peau eza organe ya munene oyo eza na nzoto ya mutu ebandi na mutu ekititi na se donc problème oyo eza awa ekoki mpe koya awa nayebi te so omona bandeko mosusu omona aza na problème na kingo eza na kingo eyeti na maboko eyeti awa ekitaka ntina makolo wana c'est-à-dire que tellement que mutaza deya na ochronose mais avant ochronose ebandaki hyperpigmentation mais ya continue kaka ko compléter ba pigment ekomi na niveau ya ochronose nde etamboli ye nzoto mobimba siko na betape ya bongo déjà guérison ya cosmétique ya kopakola wana ezalaka te pe traitement à distance ezalaka te même si biopsie esenga mutu faut à la présent pour ete ba réaliser yango na oncologie c'est ça donc eza vraiment eloko moko oyo eza nde ko alerter mutu tika eloko ozosala yango ane babengi yango hyperpigmentation phénomène de désenvolvement exagérado d'accord na peur phénomène ya développement exagéré ya couleur na loposo parce que yemo peka loposo na eloko na lobaki na kératinocyte nenga botaka kératine ezaka pe na mo ba couche mo ya protéine o tozaka lango tozaka na basal tozalaka na espinosa toza na glandulosa na nini na cornea lucida ezalaka 5 mais dépendaka lucida bakoto ezalaka me ba awa ezalaka te babiloko wana tu soki ebebi mutu na loposo mutu wana ekomaka pasi po abonga na babiloko ya kopakola to ya komela nde bamisu bamelaka babiloko te fona mela eloko boye po ete non eza solution te ozomona parce que soki mutu abimi deya ochronose eza eloko oyo eza artificiel oyo ebimi likolo ya épiderme ozolanda omwa babiloko mo ya mwindu bakushe mwa mwindu ebimi likolo eza likolo ya épiderme mais eza likolo bongo na derme pe azali le fait qu'asali pe prolifération
eza kotambola à travers nde na obi ba métastase ba mouvement wana. Donc solution ya kopakola yango eloko ezali te, mais hyperpigmentation ezali na solution soki mutu azui conscience que na ke koluka spécialiste oaza bien formé na dermatologie bien na oncologie pour être apesa indication ya biloko nini akoki kosala. Mais soki apakoli ba biloko na bandenge na ye soit ameli ba biloko na ndenge na ye wana akobeba lisusu davantage. Voilà. Okay. Mais à quand tu comprendre que dans un cancer il y a oconose? C'est ça. Donc mutu déjà oyo nyonso apakolaka mafuta oyo échanger ton ya couleur na ye, ton ya loposo na ye, ayeba déjà que mafuta wana eza na mwa ba substance oyo et ezo telisa mwa muke. Les jours oyo ye moko komitala awa na ba coin et qui a sentir que babilo mo bezalaka te komi ayeba déjà que à quotidien na hyperpigmentation. Ce qui a continué à commencer qu'on est la ochronose. OK. Ochronose au moins bambuma pene bandi comme pia ba couche noire au salibui et longwete ata ou kwanzi yango pamba. Ils ont déjà ochronose. Même si na maboko ezalaka au moins la mutu na katikati ya misapiawa azomi mona ba biloko moko boye lokola ba ya ba vert wana nyonso tu eza ba ochronose. Donc ba biloko wana tout eza très 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 dangereuse. Voilà. Ouais, mutu soit komi nango a zwana no panique te ya kopakola boye c'est mieux aluka spécialiste soit za pene na ye. Oui, peut être indiqué lo nini akoki kosala. Mais o ba oyebisa e fa ça elango. Parce que ça va continuer et vous allez vraiment passer. Même à ta biso à te traiter rango ils aura facilité. OK. La facilité mon elongia mutune ezala qui malgré traitement ça la ba ils ont dépendre ba une semaine ça ba 2 semaines ça limite ya traitement ça 1 mois quoi. So ils a makasi et vous 1 mois. Mais ça la vraiment facilité. Ouais, ça la facilité. Donc c'est mieux mutu à se protéger avant à comment nous na étape ya kono soit mon hyperpigmentation est bandi déjà. Ah, Lucas, spécialiste sur la peine. Voilà, il faut se protéger avant de commencer à étape il y a ochronose pour y avoir une gravité. Mais docteur, tout le monde est belé, hein, maman est belé parce qu'il y a beaucoup de témoignages au deux monde est salama. Mais non, tu yoka koloba par rapport à dire à traitement, on a mon qui par rapport à mon yaka. Mais au si c'est trop, il y a 1 mois. Oui. Ce qui est vraiment ma casse, vraiment ma casse. Donc 1 mois traitement ici. 1 mois à traitement ici. Donc te libérer. Donc maman nyo sobayaka wa ti te fongoli champagne wana basala ka ba 1 mois. Oui, so eza ma casse à na centre 1 mois te libérer au pays. Après ça la bénédiction au bureau au salle là, ce qui si peut-être après 1 semaine, 2 semaines voilà ndé ogoya potato CP là. Mais traitement la centre il est qu'à 1 mois t. Il est qu'à 1 mois t. Non. Traitement il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines oui. Na 1 mois. Il est qu'à 1 mois t ouais. Donc c'est longo bongo libé là et au tigala suko zonga t. Même si au zongi sou pembe et zonga t. Ouais, logo batubele batuna rango. Même si au zongi sou pembe et au zonga t. Oui, tempo est longo lango. Est-ce que équipe au sali maku muta longo na tempo? Mais tempo zongi un moment. Te azati. Sérieux? Azati awa sogolo. Soki ozui traitement. Awa. Yo zongate. Ato zongi pembe zongate. Non. OK. Azati. Ouais. Et que ba azwagi traitement peut à respecter. Ba norme ba PCA et zonga non azati. OK. Mais peut-être soro respecter te OK ça la ba mamuna yo. Ezate que place ba traiter que zonga non zongate. Mais au moins, il y a moins de différence. Mais et c'est vraiment impossible. Dans mon tour, il y a eu traitement à un jardin d'Eden. Ballon les tampons, à Keyezonga. Non, mon athée, non, yokate. Ah ouais, non. Ouais. Mais docteur, Bram de Jésus, c'est très anini. Parce que tout le monde a dit maman bayaki, hein, Billy les autres qui s'habillent sur Anna. Au moins, on a dit maman bayaki, puis on a couché à poso. Et côté l'ennemi, mais tout le monde est revenir, la santé n'est normale, dans l'opposition n'est normal. Et ça n'est au geste. Bon, secret et zarara, il faut avoir la foi. Et il faut avoir la foi.
pe ko respecter eza ba norme oyo topesaka. OK. Ouais, parce que biso déjà to longa yango mais o etikali ba norme soki muta respecter ngo. Ouais, donc il y a vraiment rien n'est impossible. Donc si je comprends bien bandeko bazoya bazardia na kondima que na keko zo lobiko eloko ali boso yango. Donc eloko ali boso parce que tout le monde vidéo belé docteur Atuna est-ce que za na kondima eloko ali boso yango. Moi je me dis c'est un pasteur ou comment? C'est ça. Eloko ali boso kondima. Mutu nyonso azoya wa ata sali 20 ans 25 ans abongate tant azoya faza na kondima. Après kondima nde oetikali eza susu elote. Voilà. Docteur dit à reconnaissance parce que il y a de majeures personnes au baou les kana traitement awa. Mais ceux qui bagent l'obiko apparemment on dirait interprétation à bango ils ont changé. Ba msusu pe baou linga pe kolobate, ba msusu pe baou linga te diffusion et vidéo en toi. Et ça l'on en est ni. Oui, bon, Baza tellement est belé. OK. Ouais, Baza est belé. Bon, moni dans le bailo mo oui, musalo la facilité. Ouais, les arabiens mutu ya bungi a participer témoignage et pas baninga. Parce que ils ont batu oyo ba dépenser ba mbongo et belé. Pe bazu lobikote. Bazu lobikote. OK. Mais bazo lokalobiko. C'est à travers témoignage il y a ndeko moko we abongi nde salaka mutu azala fortifié a comprendre que ngape na obika ce qui a commis boye ngape na obika nazala un espoir ozomola c'est autant mutu azui traitement tenio kwami na ba prière tenio kwami na mamunyoso mutu wana bongi a témoigner te pe a kei peut-être pour monsieur Swazara pena a bongi wa mais a cause na traitement en Europe. OK. Monsieur Bazara a outil Europe aya wa traitement. Mais tant a zone Europe a bisi ba on a kene en Australie. Ba traiter en Australie. A bombi pena awa. Ba blo wala tu za bien te. Monsieur so pas eu traitement awa. Mais a lobi ke ba traiter ki awa te. Ozolanda ba blo wala ça ra passi. Et ça ra passi na part na ngai et ça peut pas si na bandeko oyo peut-être ako kende place ba indiqué meza kunade. OK. Ozolanda. Donc ndeko wana a nyo kwami déjà à souffrir mais au tinde su sika OK ko souffrir les sous. Voilà. Et ça a vraiment passé. OK. Ouais, ça là vraiment en fait yo biki mais au tinde mutu place à mabe. Vraiment biloko wana et ça là passé. Ingratitude wana na kozanga reconnaissance wana et ça là passé. Ouais, tant biso ça là biso passé. Guérison oyo epesa marawa avec ça jardin d'Éden donc guérison epesa marawa nzambe na pesa OK tant biso soit biso nzambe pe et ça les passe siko tant tika mona tant tika mona bo nzambe nzambe imo ba yebi lo ni en ça ndabo et ça ba de monsieur sur azu traitement awa mais yemo rateka pe mafuta mais au cas moi azu le ginae atina mafuta ke mafuta wana nde ebixi na monango déjà malgré de l'oba mingi te mais voilà et ça la passe donc aya ju traitement awa ajuna mafuta mais loko yiba sala mafuta ouais ake otika jelo ngina ya ti oui ateze lo nyayo moko expliquer ba de vérité que na ki kozo traitement quelque part de ba salinga la koma mais ozo ko saliso ba tuke mafuta no de sali bongo ba biloko wana nyonso et soit rapidement ça va pas si makasi ça va pas qui ozo pesa traitement avec amour c'est ça la volonté nyonso ko mutazo lobiko et en retour bazo zone bisati oh ya malamu et salamaki donc ça fait mal ouais vraiment voilà ba relation siko ya bino ba minga na bote lo poso la Kinshasa bozo apita bo se sanjaka bo solulaka oui je suis là relation ça va bien je suis là Kimizaramo, Abraham de Jésus avec les autres, ça va. Très bien. Même si il y a Angola, toujours là, oui, bah ça s'approchera. OK. Avec Bissau, toujours là, très bien. Est-ce que Bandego Moussoupe, bah y a rappelé qu'au Putana yo via connaissance. Oui, c'est ça. Problème c'est qu'on est à moi là. Aux hommes là. Bah mon dit n'attend où il y a qu'à l'Ancien Testament. OK. Dans là il y a mission il y a autant ça va tuer Moïse. Moïse de ouais de Josué. Donc c'est ça.
na minute oyo eza mwa pasi. Pourquoi okoki koapprendre mutu siko oyo nzambe apesaki ngai yesu wa ozomona nakoki kosala effort ayeba ngo mais siko soki nzambe abingisa ye te donc bandega ekosala bango tomekango mpe pa bato ebele opesi connaissance meka nanu mais bamakambo vraiment esukaka bien te dalobia donc naosala yango selon ngai donc nazoyekusa bango selon nga selon nzambe te donc il faut nzambe nde adésigne alobaki non il faut bango mpe ba c'est ça mais moi oyo eza nango passable oui eza na bato mosusu bazwa déjà baconnaissance wana mais tozozela nzambe apesa biso apesa biso recommandation ke non sala su boye nde tosalaki année passée tomeka kosala yango mosusu année oyo tozokota na 2026 bandeko bazolanda biso na Kinshasa na Luanda bandeko misusu mpe babengaka de part et d'autre parce que dans un problème moro il y a traitement en distance et ce qui pose problème il y a beaucoup de questions sur ça. Est-ce que docteur est-ce que biso tozawa est-ce que traitement il faut mais la biso bandeko France pas bengaka bandeko ya Europe bandeko ya Amérique babengaka de part et d'autre traitement en distance donc c'est ça donc bon moni mbongo eza passé OK mutaboya mbongo azate voilà ouais mais faut on a ninga bien so so mbongo na ninga bien au sel on peut mamba bien batu ça vraiment mingi mais moni muto akomida na okonoz atapa kolindenge nini biloko ya musika e osimba te OK e osimba te siko pona ko boya ba masumu wana toyebisa bango toujours vérité que il faut ya ozomona po ça pas si mutu ninga zozula mbongo na yebi te eza batu misusu balonga 4 heures 3 heures pona kokiluka mbongo au coût peut-être que nelo mo ya $200 il y a 300 même s'il y a 1000 même s'il y a $100 joie eloko yo orobonga mutu na pakoli yango na confiance nyonso abongi te après tango a contacter o lisusu non somba mususu o mo biloko wana ti mutu ye moko kolemba tiki et ça rapasi à distance vraiment bandeko balimisa biso soki mutu aza peut-être na hyperpigmentation nde na olobake ebandi esika oui aobonga mais soki déjà akomi na okonoz non biso awa vraiment toza ba traitement wana te oyo ekoki kobongisa mutu oyo aza na okonoz à distance non ezate même si atindi combien ata lobi yo te na okabilo eloko boye na osombi eloko boye non c'est mieux jour oyo akozala na disponibilité aye na Kinshasa bien na Angola pas un traitement mais na musika vraiment to boyaka makambo wana eza bien te eza bien te ndeti mutu moko a contacter nga amoni bien que tozo lobela mwamba loposo mazo contacter nga atuna ngai soki totekaka kisi ya hernie ata yo ote papa oteka pe kisi ya hernie te ngana na problème nango na problème ya moko a contacter nga susu ngana na problème ya mabota na répondre confusion c'est ça na ebisete toteka ngote yoka réponse a pesinga a répondre nga na comprendre que osala musala songa donc j'étais là juste pour tester c'est ça OK ozomona oyo biso tokokoka tolobaka oyo tokokoka te vraiment awa ezaka loposo pe il faut ozala sur place voilà soki eza makasi il faut ozala sur place même si on proposait combien c'est impossible parce que si tu commandes à 5 personnes to banayi na mutu moko voilà mutu moko wana nda bengi moko mibale misatu OK poto zonga na zéro kaka mutu moko wana kaka oyo otindeli ba biloko esimbi te ye wana pe kaka koloba non biloko esimba te OK yango esimba te na musika non il faut être sur place voilà ozomona parce que ezanga ba matériel oyo e retraité yo ezawa voilà na musika to tete onde o tena kanga photo na tinda atutindi photo basi kono oza ba matériel ezawa c'est ça omona donc place wana bandeko vraiment bazali banda ameka osunga musala pokinda mala c'est ça balimisa biso likamulikina likamuzaka na tana ngo jour ozwa disponibilité aye entre na Kinshasa be na Angola
akozwa traitement mais na musika tolingi vraiment masumu wana te Ok. mbongo fo ozongona ndenge bien mbongo so ozongona ndenge bien même nzambe apambola so ozongona ndenge ozwi mbongo mais moto abongi te abebi lisusu non wana eza mabe wana eza mo mabe. Merci beaucoup docteur. Docteur Suki ezobotama na loposo. Lelo tomoni ba mama ebele. Ouais. Azobenga ngo bachaka nini kabelo azotia closure ezokata bango basuki ba mama ebele bango mama bandi. Bon, pour la mambo suki wana tolobela tricologie. OK. Na tricologie de tolobara ke ou na portugais pe no bimson na lingala ou HT capillaire passe pour 13 phases distinctes pelo cycle de vida. Donc suki ya mutu elegaka na phase misatu. Elegaka na phase ya liboso, phase anagena. Ya mibale eza katagena, ya misatu eza telogena. Na phase anagena deza phase au suki ebotamaka. OK. Ebotamaka nde tolobaka ke format de pour aguma cellulage. Donc ekobotama à travers ba cellule mo buiza wana. Tant ekobotama nde nalobaki ya liboso toza na kératinocyte to abotaka kératine. Abotaka kératine eza protéine oyo esungaka suki manzaka ebele bota. Le temps abotama na phase wana nde tolika na phase catagena. Na phase catagena eza comme phase ya repose ya opema. Nda opema mais à travers elomo abenga papilla dermica nde ekopema wana ezwa mwa ba temps après toya na phase telogena. Phase telogena eza neti phase ya suka au moins suki ekokatana nango ouais. Après wana normalement suki faut ezonga lisusu na phase anagena. Donc ezongi donc suki abotamaka akoli apemi akoyi akobotama lisusu. Siko suki soka botami te akoli hein suki abotami akoli akoyi azongi lisusu kobotama te wana siko nde tokesi kona ba phase mususu tokena ba phase ba kenogena ba exogena. Ba phase wana normalement eza vraiment ba phase eza normalité. Siko po suki ya mutu ezonga lisusu kobota mutu wana fo alekana consulta ya tozana ba trichoscopie tozana ba dermatoscopie eza ba pareil ça ba analyse wala nde ba koyeba étape nini que corps kabeludu quick chevelu ya mutu ezaleli étape nini ezaleli parce que tozana ba follicule pilose eza ba tubu qui encache au fil du cabelo na rage no corps kabeludu eza ba lo mo boye esimba suki na mutu tozana ba papilla dermica tozana ba moi ba structure ebele ezali ouais. Donc à travers diagnostic wana nde baoyeba elo ni mutu akosala mais na musika pe sala mala bon wana ni na musika ezaka possible. OK. Mutu akokanga photo ya place oyo ezali atindi kaka na photo wana spécialiste akoyeba bon ye faut ça lelo boye oui. Donc traitement ya suki ya libandi na musika ezaka na solution mais ya loposo ezaka la solution. Donc suki eza possible même ata ekatani eza possible bota lisusu. Oui. Mais mutu wana fa respecter kaka ba instruction oyo ba opesa ye ouais nde osala ke ezonga lisusu. C'est ça même si mandefu pe mandefu donc donc suki nyonso etangami makambo tali suki possibilité ezali na traitement en distance. Mamba loposo ni traitement en distance là c'est très compliqué. OK. Mais non docteur ils appellent la batubili na bazomituna à quand Jardin d'Éden na Lubumbashi à quand Jardin d'Éden na Matadi à quand Jardin d'Éden na baba ko nyonso eza un peu hein baza pe na baposa na parce que bien Kinshasa na Angola bon je peux toujours payer là-bas côté c'est ça na Lubumbashi na Kolwezi OK oui Kalate senza masuli to zala kuna OK ouais na Matadi ne to pesina no position te OK ouais c'est ça ba mboka mususu etikali totalaka nde nzambe akatambwisa biso mpo mingi totambolaka selon directive totambolaka bongo te même ata ndenge ya kosala makambo yango donc eza mutu mosusu mpe akoya mpe nzambe abi te ye te baza mpe ebele bayaka mpe aye oui ayozala traitement pena me nzambe te ye te. Mais donc c'est dit à la spiritualité ou comment? Ouais donc nzambe abi te ye te baza ebele
aïe vraiment. Comment est-ce que malade aïe après Nzambabi était? Pourquoi? La méthode de pourquoi Nzambabi était? Parce que Moutouana y était pas bon. Mais Moutouana y est pas le des problèmes. Ah, ok. Vous comprenez? Moutouana y est pas le problème. Moutouana y est premièrement à fouetter. Deuxièmement, batindi et kotinda aïe pour na yété. Voilà. Vous comprenez? Tellement que tu as la mise sur ton monde, yété. Vous avez mais non, bon, on a raté. Vous avez c'est ça. Donc, Mambongo, nous c'est ça la mara, il faut nzamina loba. Nzambe sera lobby, baza ebele na si ba la ba. Donc, nzamina lobby ke boki ni place boy. Ce dans mabito ki ni toki. Et ça ba tu me suis nzamba loba ka yete, tu traitera bango mais si malango tellement que nzamba loba de yete. Mais biso de ça là selon biso. Soit bien. Retourne à mon pays. Ouais, abongi, mais ngalu ke moi likamo mais non. Mais tellement nzambara na sima biso. Ouais, likamo mususu ça m'a dit. Ouais, donc ba partion là ba mboka we tikali wana. Toze la nzamba loba. Nzambe so alobi to kende. OK. Mais nzamba loba idea na koluzi to kende. Ouais, pour ceux to bito sala ma selon biso. To ko lo mode simba. Donc bientôt déjà la Kourouzi, emplacement et jardin dedans, c'est ça. Voilà, on peut retenir déjà quoi? Parce que nous sommes presque à la fin de notre rubrique, Docteur Abraham de Jésus. Bah, Nzambi Baota la Bicho, bah, de partout, mobile, baba, maman, papa, bah, yaya, ou bah, tout le monde na maladie. S'il faut dire un mot pour nous rassurer, bah, ou ça va on y. Bah, ça la toujours na rondima. Tant à yawa. Azana ondima. Pour soit azana ondima, te nzamba wala exception. OK. Soit azana ondima, aye. O ba oyebisaye a respecter yango. A obika. Nalobaka elo moko ozana ondima. So yo ndime sili. O tu etikali, rien n'était possible à Dieu. Donc nzambe a obiksa. Ezana elo moko te nzambe a alemana. Omoni batu batuna so eloko so yango elongwa na combien de jours? OK. Elongwa jour moko. Paralytique wa umelaki na piscine il y a Bethesda. Quand le même jour on a Jésus, et le même jour on a Téléma. Je reprends. Donc biso temporel on a jour moko. Soko yé ozana on a zolo. Jour moko et olongwa. Soko yé ozana ngo awa jour moko et olongwa. Et ça raté, il faut faire plusieurs séances. Oui. Non. Ce que c'est le niveau. Neto pesa yo 4 semaines. Dans 4 semaines on a ça là 1 mois. Mais ce que ça peut-être des côtés de ça là dans 2 séances. Donc journée moko elongwe après elongwe. Donc mutunyo soit za pour ça aya azana rondima pe fois sambelaka. OK. Parce que ça bitumba au moins elongwe mutunde koma. Faut sambelaka. Soit zo sambela vraiment a tika pena mamuna na maboko nzambe. Nzamba akota mamuna ye. Ozolanda. Pourquoi nzamba va biksa Yesu va biksa batu? Ano tunanga soza rondima. Pourquoi? Parce que ezala ma mususu oye osenga yenda sala. Mais ezala ma mususu esenga yo moko. OK. Jésus a la capacité ya okota na mutema mutu sans que mutu aloba. Voilà. Olingo lingate. Olingo lingate Yesu soko bia kota na mutema no akota. Voilà. Ozolanda. Olingo lingate Yesu soko bia sa miracle na vie na ba osala. Mais pourquoi bando tunaka? Tunaka ozana. Pourquoi tout? Est-ce que vous bika parce que kondima ezelo mo déjà il y a munene. OK. Ferme assurance. Ozolanda, ezelo mo déjà donc ça va déjà. C'est ça. Même Lazare soit bika parce que Lazare abandonne ndimela Jésus. OK. Lazare ayebaki Yesu aza nani ayebaki yango. Ozolanda. Donc yango Yesu ayaki parole les ayika ke miracle non sala ngo ezala ngo te pona ezala ngo te non na sala ngo pona bango ba mona. Voilà. Ozolanda Yesu abi na sala ngo pona bango ba mona po bango nde bazana ondima te. Mais yemo Lazare aza ondima ayebi o ngai naza capable ya osala. Donc mutu so azoyawa dans la foi. Ozala musulman, ozala nani, zalaka na ondima so dans la foi ici. Voilà. Donc si je comprends bien docteur Abraham de Jésus azapi na tendance te ya religion. Non, non. Chrétien, catholique, musulman, yo ya takane na ondima. Yo ya zaka na ondima. So za ondima o etikali ezara ke respecter ba normes ici. Merci beaucoup docteur Abraham de Jésus. To comme na suka ya manaka na biso ya entretien na biso ya lelo.
tosepelaki kozwa yo mpo pesa biso badetail sur yango. Bandeko bana posa bamona Dr Abraham de Jésus, il faut basala nini? Bon, numéro na biso ya WhatsApp ezaka moko. Ok. Oto eza nango eza beti code plus 244 plus 244 938 938 68 68 77 77 62. 62. Donc numéro na biso ya WhatsApp ya mwana otindi message na WhatsApp ozwi rendez-vous nde topesa yo jour okoleka mpona traitement. Ok, merci beaucoup docteur, c'était la disponibilité là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de notre rubrique. Déjà, la spécialité qui se donne au rendez-vous, il y a l'Oposo avec le docteur Abraham de Jésus depuis Kinshasa. Bye bye. Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.